Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis, Seigneur, qu'on puisse parler de toi. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Nous voulons tout simplement t'élever, te magnifier, te glorifier parce que tu es Dieu. Sois béni, sois élevé, Papa. Nous remettons cette émission entre cette main. Ce ne sont pas les hommes qui vont le faire, ce sera toi, mon Dieu, qui va nous aider. Sois glorifié à jamais, que le Saint-Esprit soit en contrôle. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. 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 Bonne année, Nabino Nyoso. Bonne année, maman prophétesse. Comme Nyoso Obayebi, na Obayebite, le loto na kata plateau, Nabino, il y a 1J4 Cadence TV. Toye Koyamba, maman capable, femme capable, autorité morale et à Jésus-Christ. Tous années en plateau. Amen. Bonjour, bonne santé. Bonjour, homme de Dieu. Je ne sais pas ceux qui ont bien homme de Dieu, ceux qui m'ont sacoli, vraiment bonjour, bonjour, et puis bonne année encore. Na bon nosu bazola ndabiso. Vraiment, tous la journée moko spéciale lelo, na sepeli pe komona yo, na yo kakayo et na monyo lelo. Vraiment, Zambia ku maman, santé, tout va bien. Na sepeli nga pe na mona kayo, mais mingi to o talanga. Faut opérer un message na ba caméra kuna pour na bala na biso malam. Émission bolingo ezawa pesa émission et ça la tout. Chrétien, social et politique. Le lot na social na chrétien. Pourquoi tu le dis parce que vie na biso lelo eza na kokoson ya makasi. Yo na profiter pe na pesa caméraman na ngai oyo azako simba biso lelo na kati ya plateau na biso maman Ephraim mais azana biso on ensemble parce que so bo moni image oyo ezali caméraman aza mwasi pour mona kabino ba maman bolingi boyebote comme to sur la pe makamba ba maman awa et on appelle si Ephraim encore mbote. Je salue Aimoko maman Sandrine Mbala o azali épouse na ngai o asunga nga na tout. Je salue aussi l'équipe Nyos, il y a 1J4, Bakonikez, Esther Rotigez, Nakata Luanda, Nakisasa, Boza et Ebele. On te dit que na Mozindo, le lot peut nasir Putulu et Zomata, mais Makale Zotikala. Il y a solo de Kodanga et Putulu et Komata, Makale Zotikala. Parce que tous les makambo ya solo, Potoko Ibisabane, Nzambe, surtout ba maman. Zali esengo mingi, ndongo yokotalanga autant que maman, na sepeli mingi. Na sepeli. Parce que à un moment, tu as luka, tu as zila, tu as luka pe, tu as posé des questions en tant que les leaders, na kacha de l'Ubanzambe, autant que les leaders pe na kacha ba foyer, parce que tu as peu moins espérance au muke akoyi bisa ba maman ba kola biso na poko alelo. Yango naza koyoka yo mutozali wana po. Merci beaucoup. Première question na biso na kati ya thème émission de Joyebi bolingo zawapi. So za na bolingo te, il fallait minabite so ki au caméra au kanga photo na ebité. Na bolingo na yango to baki lelo pena fo na Paris to tali na ba konyonso a bonzambe zela ngobele. Mais ba maman nani capable oyo to choisir ki ezan yo. Photo le ba vérité parce que ozana kiki moro bonzamba pesa yo. Pour ça, auction au Saint-Esprit, à côté de la carte, au bimisa aux anango, na si le lopenza au rosité. Na curiosité parce que au lobby de Cameroun comme mutu au lobby que auction est alingaité, auction est alinzambe. Quand on zambé à lobaka, ils ont mutu mutaza ko lobate. Ceux qui n'a commis ko fabriquer comme ngai, ceux qui n'a commis ko bange comme ngai. Tant on zambé à quelqu'un qui mokilo mutaza la kité, c'est là qui est moko. Donc ceux qui zambé à zoloba à lobaka. Donc papa, ceux qui ya ko loba to loba. Ah, nasi ba maman, tout ça on a nasi ka moke parce que maman nzambe za foseka. Et pas nzambe ça te oluka susu te ye asana ni oko juger biso na émission oyo mais oko sepele na suka nango parce que eza biso te. Déjà mon de prière et salama ki pona to solo là. Première question ngezali comment l'homme aujourd'hui a zeko kufa tout le jour na ba problème ya ba couple. Ah en France. Toi, tu as toi, Kati, il y a France, na Paris. Première question, pourquoi l'homme a retrouvé moi si il y a malam na vie naie? Comment mobali a souffrir encore na moi si a lingi na vie naie o ya misaki mbongo a Bali. Comme vous allez moi si, vous allez maman, vous posez na expérience na couple, pe au terre maman basi, et on a pas quitté. Faut que vous soyez yo, to bandam na émission, il y a ba couple.
un jour comme tu vas na plateau to ça awa na ba couple bazoya pour na to développer souffrance ya couple lelo na Paris et zapena benda bika surtout ba pasteur mingi pe bazolela on tombe de dia mukete to na kati église to ya munene boye na si bazo mona ngo déjà na sala munene boye oyo kambaka c'est que nzamba zo le kumu yo to bi lelo pena détail biso mobali arozwa mwasi nini oyo ya qualité mais ezala maloba na kati ya Bible pour na bato ezala teo baloba ki pour na baloba asala émission pour ba mona ye non bolingo zawa pisa émission pour na kopesa mutu pe poza na bolingo. Première question nga ngona. Merci beaucoup papa l'abondance na émission merci du sous na zongi selio papa avant que na continuer mingi baibinga te na ko se présenter d'abord dans la maman prophétesse voilà Odette Bouikou n'exerce comme ministère nangai na kati ya ville à Saxe donc si ko tozali ezesika ngai nzambe apesa ngai makoki pona kamba bana nzambe question oyo journaliste a tout posé une question tellement fort, puissant, profonde. Parce que y a solo les lots mona ba we mingi, diba les esu sur les sengote, diba les esu na kimiate. Mais avant de continuer, ngana za musala nzambe, to kozwa la kati ya liloba nzambe, parce que liloba nzambe te ko créer biso yango muteko la kisa biso ke o to koloba soke za ya nzambe soke za lokuta. Na kati ya livre ya proverbe to ko tanga ngo na ko tanga na français, Bible lobi na biso boy. Na kati ya proverbe 31 verset 10, Balobi, qui peut trouver une femme vertueuse? Bâtiment mes points d'interrogation. Elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc, na ndenge lingala bon na ibaka lingala moi mingi tebo na ko essayer. Non mais émission à l'aise français lingala pour na aider chaque personne au akonabiso. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa, merci. Donc si j'essaie de développer un peu ce message, ici on nous dit qui peut trouver. C'est une question. Qui peut trouver? Voilà. Et ça question. Hein, papa, parce que yo lobi nanga ke mabala eza kukufa mobala bali mais balobi awa ke qui peut trouver une femme vertueuse. Ça veut dire que si tu continues à quatre profondeur, ça veut dire que moi si oh ba bengi vertueuse c'est une femme il faut rechercher. Tout à fait. Et ça moi si vous luka. Même Bible lobi na biso na quatre livre ya Matthieu balobi na biso ke na Matthieu 7 babi celui qui cherche il trouve. Donc ça veut dire que même moi si papa balukaka. Même moi si balukaka parce que là toujours la mobilité toujours la moi si pas poser la question pour une femme. Donc même une femme tu dois trouver. Tu vois. Et le proverbe nous décrit ici que qui peut trouver une femme? Et cette femme il a pris des valeurs plus qu'une père. Père, moi depuis son bassi le père commet au cou là, donc ils ont la valeur. Donc moi si tu as Nzambe, baza ko distinguer moi si na père. On se bat sur le Zwakawan na baza basité. Parce que monsieur est chaud hein. Pendant aucun des yebaka eza un 4 cadence TV. Bolingo zawapi. Moi si azan nani to zwaka, to bali, to sali tout. Parce que bato na biso belé baza na abonné na biso belé. Ya solo papa. Bana besoin peut-être comprendre OK da bien. Ya solo papa. Moi si on to bala, baza basité. Papa. Quand on parle moi si yo lobi moi si au babali. Moi si nyoso ya solo na zo bisayo azamo sa ko balate. Tout à fait. Parce que moi si tant que benga moi si azali source la kati andako. Moi si aza pilier la kati andako. Tout à fait. Oyibi lelo so ki architecte azotonga ndako. Si l'architecte veut construire la maison, la première chose c'est un fondement. Pour nani? Il met le fondement pour que la maison ne tombe pas. Tout à fait. Voilà. Et puis fondement atiba pilier. Pourquoi des piliers? Parce que ce sont des colonnes qui tiennent la maison. Le lo yo soki moi si o ya solo ke o ba benga moi sa libala mobala zu moi sa trouver moi so ya benga mi pona vision na ye projet na ye papa ata bongie ye ata mo pepe ye ndako moye côté ekoyezate pourquoi banda ko ezokoya lelo ndongo lobisi mabele ezokufa c'est parce que o trouver moi so yo abenga mi pona yote yango ana mingi tozo kokuya na kati ya situation tozo vivre lelo ndongo poser la question. Dans ce cas,
ok na malembe parce que mais tape ok na sous question mais na boy parce que et que somolayi comme tous na événement tous malembe première émission deuxième troisième d'être kota na kati nango tokende na mwa ke o susu comment mobali lelo na poto ils ont moi c'est bien placé pe ba mama oyo to yamba bango ya ba couple bango ba biso ndenge nini bango basali motako kamba bango ezaka biso na yo na kata émission na biso pona to yeba ba vérité oyo ezana na spirituel yo to choisir yo pona to tambre longo pour ba comprendre qualité na yo pe ya ko prêcher na connaissance aux anango lelo na moni basali ya nzambi à terre kitoko église bien azabo gosse tout mais bazo souffrir na kati ya libala yo zali mosali ya nzambi conseil nini na esaji nini oyo la ko yoka kango et touchaka yo surtout na français to na poto to lenga to développer mais okendaka na biso molo pour na ba comprendre pourquoi na yepe na ko vendre na yo ne plateau pour na to développer ngo question ya basali ya nzambe libala ezo kufa mais après charabiso toujours libala koyoka sonité parce que oyo DP baninga oyo bakime église na bana oyo balingi ko sambela te ba mama pe alemi na bango sambela à cause ya bino oyo boto kama biso bosabino so ndenge moko te mais pourquoi cause wana ya bolingo ezate mais ba osala sembla comme bolingo zali na kati ya bible mosala nzambe soka kabwani na mwasi akosunga bato bazotala biso bato bazolanda biso ndenge nini na kati ya souffrance wana oyo basala nzambe bazo souffrir ezali maki ya koyeba ko vivre oyo kaka parce que botera mingi oyo ba prière ebele na si bato balingaki na poser ba question bazozela ba réponse. Oui papa Libondas question pesi ngai ezana ba réponse ebele ça n'attend na yo ya développer hein. Il y a beaucoup de réponses là-dedans parce que eza question moko toki ko développer pendant même un mois. Parce que au moni likambo ya libala eza likambo ya vie. Libala eza vie. Moni yango na zongi lo sous wabi qui peut trouver une femme. Ça veut dire que au moni likambo ko bala ba soko lobi olobi lingana no likambo basala nzambe, ngambo naza musala nzambe, naza femme mariée, ça fait à bientôt plus de 30 ans. Expérience. Naza na kati ya libala. Libala nyoso na mokili libala facile ezate. Vraiment na koyebisa bino vérité o akoyebisa ngake libala facile ezali na ebité atombola musatu qui lève son doigt pour me dire que bon tout va bien. Libala nyoso y aura des hauts et bas parce que mokili et salami ndenge wana. Mais tant on lobi que pourquoi beaucoup de couples pastoraux ezako ko kabwana ba passer mingi bazo ko kabwana ba passer bazo quitter basi na bango oyebi likambo ya couple ezali likambo ya bato mibale. Toki kotala ka mutu moko te. Tokota la tête kaka le pasteur ou bien totali moisi. Tout à fait. Voilà. Donc c'est quelque chose de deux personnes. Mais la majorité il y a question na qui qu'on répond d'abord pour na développer local bosseux la comoni lorsque batu mingi babala naka beaucoup des hommes de Dieu mingi tant bazo bala na babala ni ministère des athées. Moni makamazambe zate babala ni d'abord ça les choses de Dieu makamazambe zate. Moni babala ni akuta na mukili ndenge tokuta naka. Mais après, Makamazambe côté. Mais il y a déjà un pasteur. Parce que là, il y a déjà appelé pasteur à célibataire. Tout le monde a quatre choses parce que dans mon question, on a fait une question bien. Bien sûr, le bien, comme ça, mais il y a déjà un moussal et un zambi. Mais moi, si il y a vrai la Bible, pour avoir chemin et aucun. D'accord. Quand on a fait question bien. Merci papa, merci papa vraiment bon, merci merci. Non, les kamouza que au moins papa ngana ko toucher, les kamouko ze à solo lobby parce que mabala mingi zo salema mingi tozo zilate ensemble té. Mingi mabala mingi au moins tozo tellement mususu tozo sala pota wa parce que nazangi mukanda. Tout à fait. Nakobala parce que nazo mukanda. Mais et là qu'on a posé question, di balo sali, est-ce que volonté nzambe za na kati? Parce que au lobby tozo ba pona musala nzambe. Tout à fait. Yo lobby te pona côté mususu. Tozo ba musala nzambe. Tout à fait. Bon, musala nzambe wa za na kati ya solo to luka pe volonté ya nzambe. Mais mingi bazo ba ngote. Na kati ya libala poto kota. Premier likambo d'abord o ezako ke kubuma mingi mabala mingi ya biso basala nzambe, c'est vrai que oza musala nzambe olingi ke non, osala nzambe na kimia, okamati obali mais tu n'as pas eu beaucoup de temps au luka volonté en Zambie. Il y a un mona que ce tant que yoko kota na ministère comme ko grandi, ce que moi c'est comme ça fasciné. Moi c'est comme ça fasciné ya bé parce que
basi mususu baza basi moko ya zuwa bakokoka komona pasteur na batute na pembeni tout ça voilà donc comme le problème dika mususu mwasi mususu akomona vino ya ki pasteur ozala makoki akopesa yete bon ya azomona na libanda balinga bazolata bien balinga bazako ozala bien mais yesu ko ya koloba mais ya ekobala mama papa pasteur te akokoka vi wana te tout à fait donc ekokoma compliqué pour la pasteur et troisièmement la kati église ba église na biso apoto ezokola Afrique te obi Afrique papa mutako sauter na Afrique bati mingi baza na respect pour na basala nzambe mais biso ba to sala poto to sala mystère na poto ozala mutema to kokate parce que ezala bana mususu impolitesse mususu ezali musu akiko marquer mobali no na miso na yo mukoko marquer na miso bana mwasi mususu ako supporter en côté. Donc yango ko sala ko provoquer ba jalousie mingi yango mabala basi mususu bakokoka te bazokoka pete bo bazokoka bazokontinuer bo bazokoka te asengi ne divorce abi non la tiki bon musala nzambe ata meki ko bondela bondeli bo soki moi c'est ça le bikane na bisuyo si tu trouves parce que na kati ya moi si papa moi si mobali soka lobi la ngi moi si langate ata mobala ke ya côté moi ça okiko zila mais moi si soka lobi non papa ils a passé na biso ya solo na za musala nzambe na moi ba passer mingi baza ko souffrir na potawa ils a facilité donc di kamo bisinga papa ba question na zo biso kezate que non et ça biloko mususu d'abord premièrement mingi bazo balana eza mukana nzambe te nazo bango vérité c'est ça parce que bible sengi biso que non musalo ya nzambe to koluka volonté ya nzambe bon mingi to ça la volonté ezate deuxièmement et attaque toute volonté en ezali moi c'est soka moni ba condition ozomona elo mbongo ndoso zozwa futaka sale et moi si na ndaku bana lité le ba pene ba yo ko pene bana ba lité eloko ezate moi si parfois zo kuta na ba situation moko que non papa yé moko abimi na tongo akoluka musala la femme va chercher elle-même le travail la femme fait ceci il commence à faire tout dans la maison ça devient quoi a dit non moi j'ai pas marié la Bible papa tout le bakanan ba vérité vous savez parce que lorsque moi je me marie papa moi je suis une femme pasteur ça dit que mon mari n'est pas pasteur mais si comme mon mari est là il travaille. Même si Dieu me donne des millions, mais j'ai besoin de quelque chose de mon mari. Tout à fait. J'ai besoin de quelque chose de mon mari. Mais non, aujourd'hui, maman si ma lembe, ma profo, ok, na bango bina kitoko. Ba tsa bino awa. Bo luka ki ango bo rosi sango parce que na nzambe frère za la raté. Ah papa. Na Saint-Esprit là que kota fire. Ndoka kimaka. Au nom de Jésus na comme Jésus. Akokima papa, bakokima. Toujours on m'a moqué si maintenant malembe to maintenant maina to maintenant. Papa pasteur bozoka ndenge to okay nango ba kiske mutute ba tonga mutute mais yaka na Bible o tozomona mais pourquoi pasteur ozolinga kokipe moi si na ote mais ozaka kokipe bandi min église mais ndaku ozozoka nyoso blague to pesa conseil na oyo alingi alanda biso benga biso na numéro wana aza on a bien placé ya ko répondre bino ba maman ba pasteur on a besoin les canaux émission to yamba na maman peut-être ça on a odeti pona to zo tan na biso yako so na yo pourquoi sikoyo basi wan la ndimaki na débit ba passer msupe belinga basi pona mikanda faut que na ba façon malembe comme tu as émission beto sala 2 to 4 pour que détail bien mais aux une introduction ba comprendre la vérité ndenge nzamba osala grâce ba osko balinga basi na mikanda moi ça sali ndenge nyoso ozu mukanda asala ka tout chemise veste mais au komi na mukanda oskomi na majipi okomi na vie okomo négliger koto wana ne na ngisusu OK na biso mwa muke faut to ke na nenga boy parce que ezana ba sous question belé to na mo prochain numéro pour na ba comprendre nini autre nos besoin. Merci beaucoup papa Bondas vraiment na ça toujours merci parce que ça va question moko c'est important parce que oyebi bible bi mutu alingi yo ayibisaka ba vérité. Tout à fait. Soko lingi mutu te ko bisa mutu vérité te et loko zo sala vraiment na sengi yo vraiment merci parce que vraiment 2023 oza ko réveiller loko moko na kati na biso basala nzambe et que vous allez sengo mingi na mutu no sakolanda biso toute personne qui va nous suivre celui qui est vrai hein? Parce qu'il y aura pas de vrai. Voilà, tout le monde n'aime pas la vérité. Mais ceux qui sont vrais, franchement, je bénis Dieu pour ta vie parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Parce qu'on a besoin de ça. Il y a une question vraiment que tu as posée qui est tellement profonde pour dire que quand tu te maries avec une femme, il te donne des papiers, il te donne des voitures, il te donne du tout. Après, l'homme abandonne la femme.
Vous savez, papa, je voulais dire une vérité pour dire qu'une personne qui est assise dans la parole de Dieu, voyez, le problème, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu, mais être assise dans la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque vraiment la parole de Dieu est ancrée à toi, la parole de Dieu est à toi, parce que tu ne peux pas être quelqu'un d'indifférent pour ce que la personne a fait pour toi. Maintenant, quand tu commences à oublier les bienfaits de la personne qui a fait pour toi, premièrement, je te dis, tu n'es pas encore un homme de Dieu. Ça, je te dis la vérité. Parce que même Dieu nous demande d'être reconnaissants. Même Dieu. Dieu nous demande tous à la reconnaissance. Maintenant, aujourd'hui, j'ai marié une femme qui me donne des papiers, qui me donne tout ce que j'ai. Maintenant, un jour, je deviens grand et j'oublie la personne. Vraiment, je voulais dire la vérité, que ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de Dieu. Parce que d'abord, où est l'amour de Dieu maintenant dedans? Voilà. Où est l'amour de Dieu? Parce que même si cette femme elle a les défauts, la Bible déclare quoi? La Bible dit que l'amour supporte tout. Tout à fait. Si on est vraiment marié, on est marié pour les pires, pour les bonheurs. On a fondé à moi qui je parle, donc tout va bien dans ma maison. Donc il a 100%, 100%. Donc, tout est là. La vérité, on a pas la vie. Non, c'est pas ça, papa. Lorsqu'on s'engage dans un mariage, on s'engage. Le mariage, c'est un engagement, papa. Tu s'engager. Bon, si tu as payé sur valeur, à valoriser, et au commun en bongo, au moins que Yesu soute, au cause de mutu mususu, même yo moko ta conscience devant Dieu. Mais sauf ici, la personne t'a fait quelque chose d'autre, moi, je ne sais pas. Peut-être il comme ça dans la ciment. C'est non c'est dans la camp na coupe yo mo le bizarre parfait mais na qualité o ba bengi moi si on to luka. Ba maman. To so pena bino malembe. Maman mon émission ezala pona ye benga biso. Papa o mon émission pona ye benga biso. Aza bien placé ya ko kena biso malembe to ye ba valeur à moi si nini oyo aza ko détruire couple ya pasteur. Couple ya mobali moko oyo auti na souffrance na ye aye azumbongo na ya pasi abali yo habite moi sur na va na ye mais oza moi sa bible te oza moi si ya wapi maman kotona na si tokataka moke parce que na moni so depuis to kota okoloba pe okobimisa comme ça première introduction ya émission oyo papa na deli ko pesa papa na biso oyo azo kamba biso na poto na ba passer nyonso Papa Lévi. Papa Lévi. Yeah. Je salue pasteur Lévi présent à Bisso. Papa, il y a pasteur Azo Sunga. Ma pasteur o ya vrai. Parce que pasteur Msusu, on a papa Lévi parce que ngana zaboye na vignonso ata azabotiote mais na discipline papa Lévi ndinga pasteur azaona pona ko sunga. Moi conseil, je vais passer belé pe o ça la ndengo wana parce que trop lolendo ya ngomli pe bosani ni bozako chité. Couple tout, nous avons besoin de passer tout, ce beau sangana et peut s'appeler moi conscience na capacité. On te luka ko soutenir président biso papa Lévi na passionné pour na koyeba nini auto keno parce que on te beta setena yo peut te yambaye pour na toyeba ni nango ba pasteur bazana besoin ko sangana te on peut suspect et so koya makambo te maman. Kamozo beza solo papa parce que oyebi l'unité fait la force. Tout à fait. L'unité, surtout que nous sommes dans un pays étranger. Et là, on a dit que le Komoko, bisonyo va passer tout élément. Nous avons vraiment unis derrière. Et c'est la papa Lévi. Et c'est la papa, oh, nous sommes kotia. Nous sommes kotia, papa. Donc, on a toujours Nassima. Mais à ce moment, tu as dit, tu as papa, Nabiso Lévi, comme le dit, tu vois, Lola, Lelo, Moutomoko vraiment, il y a commis qui ça. Ça, c'est quelqu'un vraiment qui aime tout le monde. Il n'a pas vraiment de frontières pour qu'il soit quel... non, c'est un homme de Dieu qui est là vraiment pour soutenir les gens. Donc je voulais inviter quelqu'un vraiment de venir le voir, l'écouter. Ça sera bien qu'un jour, comme Yolobi, on invite un jour. C'est dans l'invité pendant le plateau, pour tu aies une idée parce que nous avons tous un chemin, tout ça là, na choisir yo pour to découvrir dans le bolingo o to souffrir na poto to ke na kotela ba mama susu na ba couple na bandaku pour na to yeba ba mama wana to boite to tika soni o ba ko boyo awa o komisi ko luka mama odeti mama na biso pardon na o ko te pani parce que oza mwasi ya bible te oza mwasi ya nzoto suki obwaka yo boye pasteur pa boaka veste na minute oyo yo to lobi to sangana pour na toyeba 2023
ceux qui ont besoin de conseil. Combien de pasteur était parce que vous avez des problèmes? Nous avons dit que vous ressemblez là. Mais guide il peut s'arranger dans moi et ça nani kaba Thomas na basakoli OP azala bon pasteur était mais azana connaissance ya koyeba ndenge nini. Maman, pourquoi si ko ba pasteur bozo kende toujours na libulu ya ba séparation mais tout le monde a toujours mais bozo ka pe ko benga te soutien te ba pasteur ngo balinga ta conseil so akoeli kama ngona pa mingi ba sa wana balinga conseil te. On to yé pendant na bolingo sa wapi pour na ko tozo kata muke ya koyeba pasteur linga conseil te pour na soka koeli problème car toujours basi mabe ata moi sa bible ngo akoma kaka mabe. Pourquoi Bible est comme mabe? Bible le kuta mais binu moko boton tarabasalo na mona yimnene o bat ba mona ils aventirité. Toujours papa tozo kene toujours na nzela ya message ndongo zotinda ozo guider biso. Oyebi d'abord Bible lobi na biso na kati ya psaume premier Bible lobi boy le Bible heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Abi esengo na mutoyo azotambola te selon conseil ya méchant. Mama mutoyo azana bomo ina se soka ngi conseil ta nyama. Ah, tout le monde ngo. Un homme qui n'aime pas qu'on le conseille, c'est un homme animal. Vous savez? Même le président de la République Tozawa, on le conseille. Tout à fait, on a coach, on a conseil belé. Le lo biso pe ba pasteur, ton di mayango tous on ba coach. Mais moi on le connaît si comme qui ça parce que donc c'est Bible boy bino so na bite. Maman yo me ngo. Oui, problème papa na zo bisayo, problème ya makamanzambe ezali kamba relation. Di kamanzambe eza mutu na mutu eza na relation na ye na éducation na comment ko tia pe na carte éducation. Tout à fait. Obi mutu aza bien éduqué na famille. Obi boso na zaki ko comprendre ngote. Éducation pe o ba para ba pesa biso e kotaka pe na makamba Bible. Mutu aza bien éduqué, celui qui est bien éduqué par ses parents, papa. Obi il a du mal à mater quelqu'un du respect. Mutu ko langa papa tout ça linga mabe, je sais pas comment répondre à quelqu'un. Je sais pas. Papa. Je suis à l'église ici, parfois les fidèles me manquent. Mais mon but, c'est quoi? Mon but, je regarde toujours comment Jésus regarde. Toujours bon. Jésus pouvait faire comment dans cette situation? Vous voyez? Parce que mon but, c'est quoi? C'est seulement gagner cette âme-là. Ce qui m'a coûté, ça m'écoute, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, même si je traite bête, moi, il y a eu des moments où mon dimi est là-bas. Comme ça, mon dimi. Mais à Kende, na landiye, na bonde lengabi maman ne fait pas ça. Pourquoi? C'est pas parce que je peux pas faire l'orgueil. Papa, tu es peu na côté wana. Oui papa, si tu as pris tout ça qui peut battre kuna. Mais lorsqu'on a compris que ma kamanzam papa ils a dit sécurité. Voilà. Yesu soka mikiti ça qui biso peut ko mikiti ça. Ozomona. Lelo yo soki mutu musala nzamba ngi conseil te papa, moi je vraiment nazoba kezali mutu peut-être azovi na mukilo te mutu aza solo fandi ma conseil il faut yeba ke ba conseil même ata mwana muki ko conseil yo ngana ndako nanga même mwana nanga conseil akanga akoba nanga maman ce que tu as fait ce que tu as dit même quand tu as prêché tu as dit quelque chose c'était pas bon bala nangai ezozwa ngai nini eloko lobi omoni ngala zala mila ba pasteur mingi mais million ngala zala ngo na ko ba busolo. Beaucoup ils m'écoutent beaucoup. Beaucoup des hommes de Dieu ba okakanga. Ba foyer na bango, ba permetaka ngai so bazana likambo na kotipe na pesipe le ba conseil. Mais comme au lobby na kozongela likambo ko lobby, omoni papa. Toi na monde moko eza satanique. Omoni pays oyo eza satanique. C'est un pays où tu fais pas attention papa, tu tombes. Tout à fait. Directement, tu tombes. Omoni loko monsieur zo bo mabiso wa assistance sociale. Beaucoup de femmes, asa une assistance sociale naïe. Aibi que non, aibi déjà moni 4 boulot papa, ils ont ça la makambo, 4 boulot naza j'ai na 4 boulot nangai, yo ko pesa ngani. Oh, je vais te dire une vérité, yo maman zo la nangai, moni naza papa nangai, au fandi wana, au sololi nangai, tu causes avec moi, tu parles avec moi, c'est parce que je suis marié. Beauté? Tout à fait. Tout à fait. Si toi le journaliste qui a quitté là-bas, tu es venu jusqu'ici parce que tu as écouté un peu mon témoignage. Tu voulais venir si j'étais divorcé?
Non, non, parce que non, il y a au toujours à plaindre, mais bali mabe, bandetu mabe, ba camarade, bandogi. Il y a mon émission bongo, to ko kana soutien, to bingi to sana nous moi, hein, na moi vision oyo, il y a émission na biso bilingo ça puis il y a ba couple, après to ko moi, ba célibataire oyo ba na besoin ya conseil. Il y a mes bali, il y a basi pona to yeba nini oyo penza diablango azako buma biso. Voilà bana kini bana poto Sibino, la vie, c'est combat. La vie, c'est combat. Et on te le dit, tu as bien placé, il y a capté ma camounioso. Et par ma modette, pour nous, tu yeba, l'élo église koufi. L'élo, ba pasteur, ba prophète, ba bishop, ba koufi. Ezanini, ma modette. Diable, on a les Sibino, ce que tu yé, pour na yo, o sungana nunga, na mission oyo. La conférence est salama, la couple est là, nous sommes vanda awa, toke na émission, ta même 1000 émissions pour to yeba. Force ni nze ma pesa pe yo okokisa 30 ans na couple na yo, li kamboana modeti. Pardon, yesu na batanu secret na yo ate moke to ke no moke esunga basala nzambe oyo bango na kandeti yeka kabutu abi ko gérer couple. En tout cas, n'habite ko to na nzambe zo le komo na makasi oyo salia okosa 30 ans basala nzambe mingi bazo glisser bazo lela nzambe mais akotaka ba jeune akotaka nyonso et c'est que nini. Vraiment merci papa langa pati omoni secret alibala yo ozo continuer kaka eza bolingo moni bolingo l'amour ça se renouvelle bolingo lelo yo ozomona eza kokufa mingi parce que toyibi susu ko renouveler joie na kata bolingo te. Moni lelo tokomi ko vivre lokola ba uti na mboka mais batamboka bakoma na maturité mususu mais biso toza na poto tozomona mundele okoza la tana 60 70 ans abi ko tia moi sine à l'aise oti ko tia mobali ne à l'aise omoni couple lelo ezokufa ezate po na mbongo eza po na biloka mike les petites gestes ozomona okomona pe boye to tikana na ta mobali na kamati penga mwasi même mwasi oyibi ata ko sala cadeau na mobali na yote ngana sala cadeau na mobali na ngai surtout na za mwasi na za na kati ya ministère parfois so na voyager za ba pambo ina ngana yaka mi papa zo yango so ba costume papa ça parce que ezaka ka mobali ta ko sala ngai soki za ba pambo di ngai mwasi le koleka mobali na ngai pourquoi pas na aider mobali na ngai parce que azali ya ngai aza mutu mususu te ozomona beauté na ngai lelo pour que muta respecter ngai papa eza parce que naza marié so naza ki marié te mutu nosa ko benga ngai jeune fille là jeune balobi na nga po ozo kolater ozo changer te eza nini yo de sibino ba marié bon yana secret parce que na ye ko luke pa mbaté na choisir to sala ba émission belé na ye to yeba ti siko ara munene te kaka te ya miss o bini bo mena ba mena secret na yo eza nini katata muke pour une RDC Siri d'être chité papa secret no soza kaka bolingo moni papa bolingo ça parce que ça na émission ya makasi opena oya bolingo eza secret ya nyoso bolingo kozala na jalousie na mutute kozala hypocrisie ya mutute ça dit kozala muto za roquinière te mutasolo mabe okange na motema papa non c'est là mutu mo kozala mafutisme na kati ya vie parce que mutu mutasalo azate mutasalo za nzambe moninga nga lelo secret na nga papa na nga eza simple omoni j'aime les gens même celui qui me fait du mal la linga kaye atosa linga mabe na kolingo parce que nzamba linga mutu nyoso moni lelo kolo bato lingi mutu lobi oboye eloko linga ki ete. Donc même à la carte de famille to bundaka mais le lot la bolingo na biso ekiti na carte ya bolingo nzambo lobi yango pourquoi parce que toza na bolingo ya solo te moni bolingo ya solo papa ne toza linga na yo boy obi nanga toko so na te toko pourquoi pas toi pas tout toko bunda mais voilà. Pourquoi lobi to kabwana ça veut dire to lingani te moni yesu alingi biso quelque soit mabe tozo sa mabe azaka kawana alibisaka biso donc ce qui lelo biso papa to lingi zambe tolingi vraiment tout ça ba nzamba solo papa mabala na biso kokufa te lokola banyama lokola bato ya non ba nzambi te moni secret na ngai zake papa j'aime mon mari tel qu'il est mobali na ngai na lingi ye ndenga azali mobali na ngai za na niveau ya pasteur te akoya na ye okuta ya fana kana ekuna ba mingi ba akoyibisanga tie pasteur na ko tie pasteur autant que qui mais c'est ça là on comprendre te non content to zongo sikote pardon bombelanga mablo parce que moi parce que question na yo eza belé boko sepelé na deuxième épisode ne pas comprendre qu'on a comme là maintenant tu vas commencer à rentrer dans les choses pour comprendre
na ye na 2023 aux premier mois n'est-ce pas pour comprendre azanani pour comprendre les qualités de nani pour comprendre parce que le loba pasteur belé bazo prêcher mais ils ont cocolété parce que nanda kwaza bien té aika côté ya nous sona notre lobina nous to zungna na yo siko secret ya mukeka point to côté parce qu'il a de chité là ben to chité pena là ben to chité secret côté mobile la côté ya libala bolingo ezabo parce que ba lobini ni il bonheur ce soit nan parce que tout le monde qui y a ça qui 20 ans ça qui Nathalie qui est total une équipe nanga babité prophétesse modèle Aza et Longa bientôt 30 ans c'est que tu redémarrer en 2023 et on te bandiango pour na maman nyonso au bara na église au kaka soni ya papa Aza bien placé to confiter bino na plateau pour na to yeba na ba projet auto que des souffrances à bolingo yo to bi émission na bino bolingo eza wapi eza pour na kopesa kimia na kati ya kimia parce que bolingo eza sous-té to ko sa te za te au fait na moche na ndaku asa hypocrite loka lingaka yo mobali ndenge moko mais to ebité skoli kamona to bani diablo eza politique ya bolingo. Vraiment, au moni papa Pati, le cause difficile au moni que mobile so kaza na ministère les alaka facile moi c'est à koka. Mais tant yo zali moi si motoza la ministère eza facilité. Obi franchement na lobaka mingi chapeau pour na mobile na ngai parce que supporter moi ça dans la ministère c'est pas donné à tout le monde. Moni la voyage mingi naza beaucoup absent na ndaku naza parfois mingi na kati église mais oyebi likambo li secret zate ki o bien naza parfaite na constater papa ngalo ndana ba vérité na parfaite na ba défaut belé mais na yebi comment tenir ma maison moi na bima na yebi ke loko mobile na ngali ngaka ifo na sala moni davana bima na kolamba na ko sukola bilamba la suko bato bakamo ka kutenga la sala ka musala nda kutena sunga moko na sukola ka la lambi na che bana nanga bazana bayebi na che na bimi parce que ngana okamo na bi bino bo sa loko tena ndako papa bolela toujours maman bana comme prophétesse kaka bible mateya kaka bana bakipaka bango na ebite soki bena likambo yo na bitoko yana makambo zoloba en tout cas lelo émission na biso en tout cas de chité na légité to développer parce que elle qui tout ça l'émission et Koki voilà maman Odetsi au Koko remercier parce que ba tokoya pena sous na bakara na ba question aujourd'hui ya ba sous question pour na to kendra malembe pour to koma banani oyo pena baza simana yo pe banani oyo baza posa yo okende o remercier bango bongo to clôturer et mission na biso parce que na comprendre déjà au lambaka au salaka boye so to bito kota nango na si eza pena sous émission mobimba yango ni ponango ota la caméra bena o ça l'appelle na ba maman na ba papa na ba couple oyo to kozana besoin to développer pona ba pesa conseil ya bolingo parce que bolingo ne muté sangsa batu ya papa na mwana ya papa na ndeko na ye ya mwasi na mobali ya bolingo yo to lobi na ta normali et comprendre vie eza nini tu vois voilà. Vraiment, merci. Oui, merci vraiment pour le monde de la fête. Je voulais vraiment, je tenais à dire merci à ma fille frère qui est là derrière la caméra. Vraiment, merci. Que Dieu te bénisse encore. Et vraiment, je voulais dire merci à Maman Letty. C'est pas pour longtemps, Maman Letty, tu seras l'émission parce que vraiment, j'aurais besoin de vous en tant que couple. Et Papa Rifet, vraiment, je veux vraiment que vous soyez là parce que je sais que vous êtes des hommes qui m'encouragent beaucoup. Surtout mon papa, les vies à personne. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Dissiper, nous continuons la course. Que Dieu bénisse. Surtout, je ne vais pas oublier encore un ami, un frère, voilà, un fils même que je peux dire que Dieu vient me donner. Vraiment, papa Pati à personne à Paris, Toyo Kakaïna Sango, to vivre. Zaba Pambolabino. À bientôt. Ciao. Merci na batutu o bolandi biso na kati ya Itanda Moke. Na ndenge tolobaka toujours na 1G4 Cadence TV. Tout ça awa pona appel ya ba maman ba couple. Ko ka sonité, so ça na besoin bolingo, mo polingo. Moto azana bolingo akokota lola, azana bolingo te akokota te. C'est que likambo wana soko yebi yango. Kolanda chemise te mbongo te, location te, salaire te.
tozaka awa mpona tokabola bolingo ya solo ozela temps na yo ya fin ya vie na yo oyo mpo oza na bolingo te benga biso na makasi ya nzambe mpe na makasi ya serviteur na ye avandi awa mpona alendisa yo take mwasi okoleka no ye na mayele okoleka ye na bambongo okoleka ye na nyonso olingi ona bote ezwa na yo mais ye kaka crochet bientôt 30 ans nzambe yo nde osalaka nyonso yo tofandaki awa mpona tosangana na biso awa je sali pasteur Daclo, je sali pasteur Francis Lola, je sali pasteur boza ebele boza ebele MK aussi je sali aussi mes condoléances na mona ki vidéo je crois na robenga yo pourquoi pas présent sur Zoom boza penebele ne ba toujours Florence bandu na kati ya États-Unis babi bolingo yango wana otiko bala olakisi bato bakaseke ndeti emene ya kufi yoko bala suite yango toza nini tozoluka basi wana boza ebele voilà to clôturer lelo awa na kati ya émission na bino merci na yo pe maman Odette na bien parlé je crois naza ko deux parce que na mona ki ba sous question les ebele on to roya penza malembe ndengo lobi ozo fité ba mama bo sala pena wana pona bo sunga ba jeune bazolo koluka ndenge nini bako bandela comment les jeunes bako commencer vie bazana bolingote bazaka ne fiance ya blora mokili eza bolingote on to ye na capacité nyonso o nzambe ya kotia place ba pasteur ko kasonité benga moninga na bino za awa oya olendisa susu baninga oyo balingi toujours ko batama na sima ya ba bible ko batama na sima ya ba fiancé parce que ba ma pasteur ba souffrir bango to ebité et pasaka nini mais o aza na expérience wana akotengi nango ya ko sala témoignage pone sunga so wana azo mayele nasi yango te oyo tengaki to partager merci encore parce que na moni ba question nga za trop lourd mais au saisir yango bien peut to ke bien c'est que et ko sala pena malamu mingi pona ko sunga fait ça encore dans 30 ans bientôt. Ah, tu refais tango, il y a bolingo zawapi. De autres ceux qui awa toujours dans temps réel, na 4 1G4 Canon TV, abonnez-vous. Tout ça tout sur wana. Merci, à bientôt.